Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour la présence Nabino. Bonne année, bienvenue. Nouvelle année. Makambasika. Balambaka kaka. Émission Nabino yé. Kombo nangwa sikezali. Balambaka kaka. On ne sait jamais. Merci pour la fidélité Nabino. Abonnez dans Gagnos en tout cas. Je vous embrasse. Je vous aime tant. Donc, nakobanda ko présenter bino ba plan nangai, belubu nangai, makusa nangai. Des fois bobandomo nangai, des fois que bobandomo nangai teza kaka. Ça dépend ya temps, pe ya circonstances. Mais lelo na lingi pina keto kutana na pesa bino ba merci mingi. Nandenge boyaka kotala ngai, nandenge na mwa muke oyo nazobakisela bino. Malgré tout ça, malgré les circonstances, mais nazosala effort ya komemela bino mwa muke, mais nakozala penza beaucoup cette année po bokoka komona ngai lisusu. Lelo na memeli bino mwa recette moko ya muke. Nako préciser que na chaîne na ngai ekozala tobanda kolamba ensemble. Donc na bengi yango balamba kaka tokobanda cuisiner ensemble et kozana ba recette oyo penga na liate na mpe na salate na kobanda sala ngo po biso surtout to apprendre. Et ça ka pona ko améliorer quand même ba recette na biso pour améliorer vraiment nos recettes habituelles, mais to yaka juste ko innover, ko changer moi ba biloko mike. Donc conception na ngeza ndengo wana to yebi ndenge balamba ka fumba, balamba ka pondu. Mais chez Yamo konza koya na méthode boko ya sika ya mwana kozala bénéfique ke otala e bandeti suka o partager pour na bande kopé o ba yebite ndenge na ba toujours kezali et lubu abana poto parce que le temps c'est de l'argent en Europe. Donc il faut to s'intégrer et ça to se priver ya koliaka ba conserve pour na nini parce que toza na tante. Donc natang muke o tozala nango toko s'adapter pe poto liaka toujours o ezali que du fait maison c'est bien vraiment pour la santé na eko beta CT. Donc tout ce qui est fait maison eza bénéfique pour na santé na biso pour na contribuer vraiment na la santé na biso. Yangwana et même si tozala na ba boîte de conserve mais toko ya lisusu ko lamba ngo ko baksango saveur toko assaisonner ngo pour na nini po ezala kitoko ezana bande comme sou bazana bamboka musika bazana privilège ya kozwa lokola bandunda ba légumes épinards comme biso tozana ngo awate parce que Europe eza munene na Asie aussi Océanie partout. Donc et kozala ke batu comme bana Moscou je pense que bazana bandunda ba bite écoute ba batemelete bazali na matemele peut-être ya congélation. Donc toko permettre que to adapter na ndenge batu bazali et siko bazali po bakoka kolamba yango mutu musu paza na pondu mais aza na mafuta mbila te. Donc toko lamba pondu pe des fois un jour na mafuta huile. Donc comme lelo na même no plan moko za spécial pour na nini parce que na lamba ngote na bi mais pourquoi pas to lamba pe chou bakalinga. Donc to lamba ka chou ezaka ya mwamba ebele ngu bebele, des fois c'est bien mais des fois c'est pas bien aussi. Et des fois, ils ont un super azapé na pâte d'arachidité, d'acatine, bazan en côté, mais chou ils ont partout parce que mon gars a cachou, mon tout le monde a cachou. Donc, beaucoup on appelle na conception nangai na kobalo lobaka des fois français na bapé lingala. Et cause à la moi sorry, désolé na bateau balobaka vraiment lingala te parce que nazo visé mingi ou ezali communauté na biso congolaise, na bana na biso bazo bala sika. Na ba mama pe o ezali ke ezapé loko musu lubu musu ezali ke ya ekolo na yote mais olambi yango na mutu pe o ezali ke abali ekolo mususu ayebi ndenge balambaka elubu wana te. Moi en tant que cuisinière en tout cas na lambaka nyonso misili mbembe quoi d'autre soki ngando na lambaka yango. Donc bokomona ke na oya ko présenter bino yango mais ce qui te représente en tout cas total qui bandeli petit na suka na ndo sala ke fort ba vidéo na ngele kaka 20 minutes té. Je pense que na 20 minutes et cause à la gentil pour olanda bandeli petit na suka.
Donc pour lelo en tout cas pe bo bando mona kanga parce que batu ba komeli nga ba bité ça peut bien to mona kayo bo bando mona kanga nga na zaka ngai femme moko sans complexe na go bando yakale msupe suki ba kata msu na lati kitambala sans maquillage, donc venez comme vous êtes. Ndenge conception moko lobake yakande ozali s'il faut ki mambango kimi mbango ye. Donc s'il faut na lata liputa na lambi vite fait, s'il faut na kanga kitambala na kangi pe kitambala na zawana te pona na se maquiller na sa ba contouring pona na ko sala cuisine. Voilà eloko na lo balelo yangwana, mais lelo tozo lamba poulet fumé na chou ba kalinga. Alors na ko lo balino ke balamba kaka on ne sait jamais. Donc awa